Toye, Kande Toyaka, voilà, la danoise. Vraiment, Bambote Nabino Ebele, Oyo Nyonso, Sepela Kana sous les baobas. Bambote Ebele, même au Sepela sous les baobas, même la première fois au Kota Omona la danoise. En tout cas, place aux alliés, Bambote Ebele. Vraiment, Kaka Ndenge Boyebi, Biso Toyambaka, toujours Bino, Nandenge na Biso Moko Boya sous les baobas. Ou ils ont ça, qu'ils ont fait identité à sous les baobas. Vraiment, shalom, hein. Les autres bandits na ba homme de Dieu place nyonso ezubino le mukolo ya yenga vraiment na ba chrétien nyonso pardon shalom bisika bizubino et puis to pesipe bandi konapso ba musulman vraiment salam ebele et pas ezubino yenge vraiment na bundu dia Congo na église ya PV à Longo vraiment bambote na bino ebele bakiambote kieno bisika biso biko zwa bino vraiment boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique esika nyonso ezumino boboto bondeko bolamu mingi na mabota na bino bonsoir bonjour ça dépend erni okotala la danoise vraiment bandeko na ngai toye bandeko na nga vraiment na yebite mama vraiment likambo toye nango lelo eza makambo te o analyse te eza likambo analyse te likambo la danoise aye lelo na liboso na bino eza likambo vraiment namoni ke makambo ekomi sérieux makambo oyo eza su makambo mikete na butu na lina lala boye ponge ezoya te na ye kokoya na video moko na média en ligne ndenge bazo expliquer balobi ke ndeko na biso mwasi Grace Mbizi aza vraiment maladie makasi maladie komi makasi balobi à part munoko ekomi ovimba balobi susu mutu ekomi kovimba bandeko na butu wana esali ngai pasi nalobi te oyo ezani na meki kolanda video wana na kotiela bino quand même audio nango mwa mukebo oyoka moko bo mona vraiment ke na kosite na landi yango quelque part cela veut dire que moi si wana o alobi yango fezala azaki na information mo ya bien parce que les cas qui na epai ya média en ligne na mona vraiment bazala makambo na bango ezalaka presque tout le bapenza ezwaka plus de 80% na vérité bandeko nanga bamama batata bandeko ndenge eza wana yango na baki te il faut toya tout solo là parce que tout longola nanu makambo oyo ya Grace Mbizi eza makambo spirituel to boyi te biso to saki ba video to landaki loyenge na ye ndenga mema biso na makambo spirituel mais toujours ça non makambo oyo na ndenge vraiment ya ba docteur na ndenge vraiment ya médical tout bimananu na domaine spirituel tozo mona te toyete soki bandoki soki ba camarade soki ba cousin soki bato afingai parce que Grace Mbizi mokili mobimba bandeko ngai bazola kelaika mabe tokeda Kishasa bato Kishasa kuna akomona asalaki ngai boye akomona tokene pa ba pasteur afika ki pasteur akomona tokene pa ya ba musicien kaka ndenge boko tokene ka pa bato simple kaka boye bato nyonso tu kaka no afinga ki asalaki boye to longwe na domaine wana sino te domaine wana ezalaka mwa passe tokende sko na domaine physique yango na baki te na ya to solo la ngana bino to la musa conscience na biso parce que to lingi vraiment ba beauté moite na biso to koma mikolo to nika to cha ba beauté to kende ko sa ba ni bakatanga misunya koto yo balongola pona na koma penza il faut pena na choko pour na vraiment Jésus pour ça na ba mona kana zali il faut na kesa isa mabele et ya tala minene mi bali pang ba oleka ba mona ngai na kesa lisa derrière bamsu na selisa ba parti yo do bamsu ba okende ba katisa kote boye ba kata et jembela te donc biloko tozo sali sana ndenge moko bandeko na ngai mobulo. Donc sikoyo ilikambo ezana na yo koyoka balobi te makamba Grace Mbizi wana nzuka nde Grace Mbizi à part mabele
aselisaki tina munoko bamama batata bandeko sikoyo abandeki koluka nini sikoyo ngana ngana yebisa bino so ngana ye nazwa kopesa sikoyo conseil na ba ona bakei te botala ndeko na biso ya mwasi kote mosusu mpe eza nango makambo ya kindoki te eza biloko ya bichacha bandeko na ngai kivedeti oyo bokeba nango kivedeti oyo ememaka bato bomoni place Michael Jackson asukaka ti Michael Jackson akufi zolo ya Michael Jackson ezali lisu te parce que biloko wana so basali yo première fois mabele ngo basali nge vimbi bien te après o banda kaka bande onanga na websa bino eza vérité même bomo na batatu oyo ngambo naza exemplaire à tatou ngana oke musika te iPhone elona lo ba vérité o parce que na websa bino makambo wana ebangi singa makambo ya Grace Mbizi ebangi singa bande onanga bomo na même ba kocha ba piercing nga moko nde naza bolada noise nazali na piercing esala ye ngai combien ba 15 ans 15 ans te tant na check yango ozala wana te mwana nga aza na 13 ans sikoyo makutanga nango mais nalongolaki yango ya moi ba 2 ans est passé esala ye nga ba 13 ans bandeko na nga nde nalingaka piercing wana so naokende mami bapaster bazoloba eza bien te nazali kutu kuna te naoka kutu posa na tia mosusu heureusement sikoyo banda olinga na tia na zolo mais tellement nakoli na bomwana nanga balobaka naza zolo munene oza na zolo kitoko te bandeko nanga baza bazolo ya bien ya songe bonga sikoyo na bima zolo ta munene banda olobanga zolo nanga eza lokola ya papa wemba sikoyo na ndoloba so na tie sikoyo na zolo donc déjà ezaka munene oza sikoyo remarquable yango ka eloko banda ekoloba ebanda otemporize nga bandeko biloko wana bokota te soko tie tatu moko mama eza loko memi ngambo te otia awa mabe okoyoka otia na mukongo okoyoka otia boye donc ti okokoma bando osambela nzambe li pardon nalingi nabima na makambo oyo nalingi soko bakisa batatu te eza ndenge moko soko oke bavimbisi yo mabele bavimbisi yo mwa tai moko ya bien ovondovondo bien tetete namoni tai oyo eza malamu te fo babakisa lisusu mwasi moko bo aza na Amérique mwasi wana na avion mabele beta ye bakanon bayisaka ye babi mpe ezalaka mabe biloko wana soko otia mabele ovoyageaka mingi meme na batrain eza déconseillé mais bakoyebisa bino te ke eza mabe na train eza mabe na avion bakoloba na bino te bato avion kutu air moko bato soko bamoni mpenza eleki bakoyebiso te omata avion te mais bato ya train bakoyebiso te nzoka nde eza mabe omoni ya batrain ekotaka na batinel wana eza sikoyo bien te esalaka bien te na mabele na nzoto même ikuti oza mutuka normal boye soko okoti na basatinel wana bon nayebi te nga azwa kopesa bino expérience à train parce que namemaka train omona vraiment ke même bâtiment ya cœur ekomaka ndenge mosusu makambo ebelebele changeaka na batinel wana ozomona yango wana ozomona même baloba na bato ke soki omoni ata pine no etoboki na tinel yo osalaka effort obima même kutu balobaka voiture nel omoni ke ebandi mwa moto moko boye salata makasi obima na libanda tinel mpo nini tinel eza esika moko te moto awumela longtemps tinel echangeaka ematisaka bato même ya baglycémie biso donc bato toyekolango mpenza na classe sikoyo babiloko wana bomoni babele eza bahormone pai bahormone ya mwasi ozo comprendre echangeaka yango bomoni moko na ye kocomprendre Grace Mbizi azobwaka basoyi biso tolobaka ete Grace Mbizi abandi zemi ye moko kuta oloba eza zemi te bandeko na ngai ezalaki ke biloko wana atiaki na mabele ntango sikoyo ebandi korefule donc elingi lisu nzoto te donc ezosimba te donc ebalani na nzoto ya Grace Mbizi te epuis mpe nani atiaki ye il faut mpe oyeba chirurgien nini oyo asalaka chirurgien plastique ya bien oyo aza repite nango oyo moto akoki kotia oyo biloko wana bakendaka kotia yango bichacha te bino mo boyebi ka biso nde tokakolaka biso bacongolaise ka po noir tolinga kokakola na place ya kokakola te
omona eloko eza nango kaka baotya mabele te mpo nini nake efuta place ya cher te nakende kuna balobi batie moitié prix nzoka nde kuna batie moitié prix ndeko na ngai eloko nyonso ezalaka na qualité soki omoni eloko mosusu baoteka yango eza kaka même marque mais omoni ke awa baoteka yango prix mosusu awa prix mosusu yebake na kati wana mwa différence ekozanga te yo kanti eloko ya cher ale docteur wana mosusu atia yango prix ya mokie mosusu atia yango mpo nayebi ko oyo ye eza nango 3e qualité mais eza kaka na même combo botala ndeko na biso grâce nga abi te à partir na ye toya kofungola miso biso bato oyo totikali parce que biloko wana mpe ezokende na baage parce que bato mingi na age na biso bato ebele même bagrande sœur na biso mikolo ebele bazolinga batikalaka bana mike ale komona kokende babandi kotuba ye batonga batiaka batonga na elongi mpona kolongola baride bino mo boyebi mama wana oyo ya Kardashian wana ndenge atiaka bakotia batonga na mbebo mpona mbebo evimba bakotia na mosusu silicone na mbebo bandeko nanga biloko wana nyonso soki bato mosusu batia mpe bango evanda eza nde likambo ya mbongo ende nde likambo ya kalite mais oyo akei kotia bichacha place ezanga ntina bandeko nanga ekopesa yo retour epuis ndenge mpe eza wana malgré qualité eza mpe likambo ya nzoto ya mutu constitution ya nzoto na yo bamosusu nzoto na bango eza faible elingaka eloko te omona te balobaka ye aza allergique na loso ye aza allergique na bapoile ya nyau bakoza na nyau na ndako te mais bamosusu baza na bango baza na banyau kutu ebele baza na bango na problème te neti par exemple mwana nga bandi kolinga amemaka bachevaux mais akenda sokoka ake kuna ntango akozonga munoko nelungi tala ndenge evimbi mais eza nini toyeba ke pa docteur abi aza allergique na bapoile ya bachevaux oyebi ke esala ye souci amema yango te alingaki ridne mais asalaki yango te mpo na nini eza bongo eza eloko nyonso tute yo komona pa moninga bamusuka ba piercing oyo ka ozomona bake nga batoboli nga bien na esalanga problème te nga na vanda na piercing nga bato nyonso bayebi ngai nazaki na piercing awa pendant mukolo kutu na longolaki yango bana na nga ndako babi maman on te reconnaît plus babi oyo eza yo te biso tomesana ka bongo même mobali na ngai bokasenga olongoli yango poani ntango na banda oloba noko otya te otyaki te boche loko otyaki te omesanaki no ka bongo bozomona eza ndenge wana pour ça attention mais bamsu bachaka ba piercing awa munoko nyonso epola bamsu bacha awa bapola bamsu batobola tina lolem ba mama na lolem oyo zo lobela oyo beza valer ko liko ma baba bande ko na bilo msu to landaka te okokota na lolem bwe batobola kango ti ebimio na koto ba bimisho lolem mulai batoboli yo chu bamsu tala ko sata msu une semaine muta so koko liate munoko evimbi nyoso wana nini bote kaka ya mwasi to milengela to tika bikota kota to tika bisimba simba nde wana biso grâce mille za ngope ki ndokite ta mususu parce que il azol ba ye pa simba na ye eza na ki ndokite eza sikoyo ke mabele wana ekomi ko senga fo ba longola mabele a grâce mbizi na yo kisko balobi ke mama wana lobi yesko grâce mbizi aza na besoin mbongo SOS alerte na bato nyonso grâce mbizi bandako kokobwaka biso toyoka soki bakombo nini na bandako loba soki ba Chicago soki bakombo nini na lobaka wana ba etoka oza wapi grâce mise azosenga balobi mpona basali opération wana fo apesa $22,000 ce qui peut $22,000 balobaki dollars mais de quoi yaza na France msu efo eza €22,000 bon sko voiture grâce mise voiture wana banda kotambusa eza cher eza plus que $22,000 akoteka mote bandeko na nganga na moni biso tozongela makambo akango akala wana to bamama bandeki biso bena bamama so tango bazokola ba grande sœur na biso oyebi ke bandako somba ba bijou akosakana te
Pour les notions grâce visa zaki na ba bijoux tale belé. Akeka na matonge na Belgique bien wa akeka teki ba sali opération. Mais biloko to komika ba fantaisie, ba saka Gucci ba bilamba Gucci, biloko yo nyoso bande konanga soki okete ka nanga ke sombela yo. O sombi yango cher, mais les notions bio ke oteka ngo okoteka on a pris moko do eloko te. Mais so zaki na ba bijoux na ye belé. Talaka bilamba o ya somba chercher so na o somba la ba bijoux. Mais le non ngaka s'en sortir. Yango bande konanga na préféré to bomba mbongo na biso na ba bijoux. Tout zongela pas parce que ezaki ko bijoux ngo pe lo ni nango ezana ngo suda tina moko te et comment nango to ko so lata ba fantaisie oui mais na makambo aboye loko biso to ni rozwa assurance te parce que soko ke ça ba mabele wana linga okende pe na maison assurance okende ko assurer mabele na yo ba assuraka ba ma ok yo assurance futa assurance mukolo ko beto bongo batwana ba ye ali ba sali yo feli. Parce que nga na olo bala bino parce que na yebi réalité wana na zai na camarade na ngai bozel ko petite moko boye na kenda ko tike na Suède ba chai mabele yeti lelo mabele wana ezokene ba 10 ans ezaka ka bien et puis abota kana ye amelisa ka pe bana ngabo na manda ko kanisa ko melisa bana te ba chai me ya minene le kate ba chai ka mabele azaye penda presque na mabele te ba chai ka mabele comme kaneti yanga boye mais ça n'ont été que atia exagéré mais atia quand même mabele bon na monita musu bo lelo te to yebite ceux qui dans 15 ans dans 20 ans que ça problème mais jusque là azana nous bien yango na bande ko ngai mususu linga ka batu ba yebelo ka ndengo zali. Batu biso boloba la danoise yo perikite na boy nanga na kochena nga ba periki wana sute na kochaka chaka nga me rare na lina zananga naturel na zungel nga ba rasta suki nini suki nanga bande ko bandanga na o tiki ba periki na tiki makamba ko ba planta ngai mbala moko suki tinga na liboso nga na komi na suki nyoso banda okende ba ko isanga balobi te ba ko défriser ko tchaka ba plante na mutu ko lata ba perruque mutu eza étouffé donc mutu ezo pemate ezo respirer te do o mona pe basi belé na banda kuna bongo solo mutu ekomi solo ngai pe na yoka mobali moko azolo balobi la danoise biso mibali to linga bino kaso mo olingi de mo so olingi mo bino basi bo bimisaka solo na mutu ba periki na bino na bochaka ba suki wana bochaka ba planter yo au moins mwasi mususu 1 mois asokola mutu te 2 mois pe baza ba sokola mutu te sko zo lala na mobali na yo tena solo yo zo bimisa metango ko ya no sali modèle yo no zo kende ngai mwasi kitoko mena mutu solo mutu abatu bolala ne pembeni ozo pesa ye problème eza pasi. Mais ceux qui le mutu batu belé na solo na bango balobi la danos banda na zongi ceux qui nanga naturel na o défrisé te bichacha te ba periki te biloko la nyoso na longoli ceux qui nanga eboti ceux qui nanga zongi ngai moko pe nazo isa bino vérité banda na tiki ngai nazaki suki nyoso awa na mutu awa elongwe lelo suki yango na olakisa bino na lobi jamais lokola pe na mobile na lo baka na linga yo tango banda otanga na piko bakata bozaka suki 2 cm donc nga ba biloko na nyoso chaka na mutu wana nga na yeba te soko tshela ka ngonga te pona nga na mona ngo eza na tina moko te nazo et puis na biso soki pe bo bwaki na bino biloko wana o ba brésilien o bani bande wana ndenge okosimba mbongo na yo o kamwe biloko ne dia kapso mbongo pamba au contraire suki suki cher wana okokangisa ke osomi chenette na ya osomi mo gourmet no ya ozo atako lata te même ba gourmet ba bébé même moi localité ya muke ozaka ko bomba na yo pona un jour mo ka likambo OK oteki na po bantu muso bakokala bango ko bomba mbongo te mbongo etala ko na banki mbongo banda ko benga yo yaka to ke na restaurant yaka ke na magasin neti mikolo ba solde si la raté bande konanga kalate Saint Valentin
kalate bakomela biso makambo kidi ale yoka mutu likolo periki nini nakolata na Saint Valentin, periki nini nakolata na fete ya boye, periki boye biloko wana nyonso nzoka ezopesa biso bamitu baproblème bahormone na nzoto ezosala bien te. Yango bandeko na likambo ya ndeko na biso ya mwasi Grace Mbizi akomi nango o pe esala ye pasi balobi eza mabele wana Grace Mbizi achaki a l'air mabele wana e bandisiko yo elingi lisusu nzoto te, il faut elongwa na nzoto ya Grace Mbizi akozwa mbeli te na ndaku ou bien Gillette amikata kia bimisango. Yango na naso ngamo naso mituna na mali ko mituna lobi mais Grace Mbizi aza na France aza place yo na yebisi bio na yebite bato à Londres. Oh ba pays oh ba danois, oh ba sédois, oh ba nani bango nyonso surtout malade France, malade Belgique, kuna ba traitement yango so bomoni il faut za ba do parce que malade ba docteur wana bazaka privé oh ba longola ba mabele wana o kazate na mutuelle na yo ba okene ko longoliso mabele obi ba ko chelo mabele te eza biloko moko privé ba ko yebisa ko ba bino bima kende koluka muto surtout ba docteur wana epesaka bango kanda so bakei bamoni na ba infection bamoni na nini oh parce que otiaki piercing ou bien parce que otiaki mabele na yeso ba epesaka bango kanda ngaba sala ngo opération moko boye siko na komi na salle d'op il faut longola biloko matoi olongola nyos nga siko na zali na piercing wana bloqué ona chaka elingo longwa te bato balobi bomoni biloko bochaka bagangela na salle d'op ale bazwi sparadrap bakangi na munoko akatiki na kati epesa bango musala parce que bakoki kosala yango opération te na babiloko mususu wana po baminda wana baitilizaka bakamuna bango nde basalaka kuna na salle d'op toyebaka pe te ndeni basalaka yango yo deja basi ozwi na yo batonga moko boye so olalaki na yo vraiment bandeko na ngai yango nabaki te toya tosolola tolamusela yango conscience toti koseka toboyi te le malheur des autres ezalaka babia ya baninga mais toyebake tozwaka nde leçon soki likambo eza boye toye tozwi yango leçon soki likambo ya neti likambo ya Grace Mbizi likambo azolobela boye eza kaka makambo ya mabele donc il faut alongola mabele wana eza su bien te nga boko tata na ba YouTube bobeta bokomona bamsu batia mabele babimisi yango ekomi vert bamsu ekoma jaune biloko na nyonso ba rayon moi ye pe siko bamsusu ba conseillaka soki ozotia mabele wana il faut lataka bilamba okashango ezalaka ezwaka mingi moi te ye pe alinga kotika yango libanda ezozwa ba moi ezozwa ba lumière nyonso wana eza mabe bato batiaka ba mabele wana bazala mingi conseiller il faut cacher yango ezala na contact mingi ya moi te et puis ba conseillera bango te bakendeke na ba plage bazala pena makambo ebele basala te mais yo soko kei epai ya docteur oyo ye azoluka na ye ka mbongo akopesa ba conseil te ayekaka pasoli yo chuchuchu akoti yo chuchuchu tongi yo alekende entre te ozo souffrir ozo nyokwama na ndaku me na likaba mona ngai bazala bien ale tango bapasi wana ebandaka olio ozonga pa docteur ozonga te yo wana ebiso bapesaka mpe babino totie yo oza na garantie ya 6 mois soki rejeté okokozonga mais yo na 6 mois ozosouffrir na yo me lolingi ka bato bamonanga na mabele kaka bamonanga kaka naza na mabele minene bandeko nanga basoutien mutu bandeko basi basala basoutien modèle na modèle batiaka babele basala basous-vêtement eutaka Brésil batia déjà neti bakuse so biloko nini olati na yo mpe bato bakoyeba kutu teke na nsima batia basoutien ndenge na ndenge même kutu basoutien oyo babiloko mosusu ezaka babodi oyo basala yango sport ezalaka ya mikebo eza lokola soutien ezalaka déjà na bamousse na kati soko lati yango epesi yo mpenza forme ya neti nga nde naza bo nalati yango nalati soutien te nayoyebisa bino vérité nalati bodi ya sport parce que basoutien nakoma koyoka babibende wana yango esala nga kaka nakoma kobaye nakoma kosomba babodi oyo ya basport olati yango estce ndenge nga nalati boye mabele nanga ekwei bien esali nini efandi très bien kutu ya sport simbi yango su makasi alepo anini ake basala yango opération
bande ko nanga to sala attention tala leon de ko na biso azoluka mbongo ba etoka ye oya abwakaka ba soki ba code ya mboka batu na batu onyo so ba bwakaka est-ce que neti ye ba etoka papa etoka osombela ke pe ba voiture chère vraiment oza wapi o sauver vie ya Grace Mbizi batu nyonso oyo ndenge abwakaka bino bo banda ko pese ba mbongo lino ba mbongo we kei wapi ba papa banda ndeko bie bozo ye bate maladi ni azobela bolanda o ya zoloba wana te bilobela na yo banga o babwakeli ekisi te eza ba problème ma mabele ya ba lolo eloba ba ivoire ba lolo zaba lola la zo sekate donc eza penza ezo sala ngai donc nazo comprendre te Nzambe to sunga ndeko na biso to sunga ye na tana ba prière et toucher mitema ya batu parce que biloko wana ezate ke so ba sambeli allez opération mystique et salami mabele wana bimi ou bien mabele wana limwe te il faut penda mona munganga parce que ezate ke loko moko yeli ye maladie moko boyeye non bien eti to bampese ba fibrone banini bato bakokotya na ba prière elimwe wana fois ke pa docteur ba pasola ye siko po ba pasola ngo ezali cher 22 000 € ndeko na biso azana ngo te na banque eza pasi parce que toza na biso na mboka ya koluka luka mutu moko pete batu musu bazana bango mais eza pasi batu pe babomba ka 22 soki 22 000 € efandaka yoka na banque yango wana ngai loko kana koloba bandeko na nga vi na biso oyo soki yo moko lingo bebisa vi na yo okobebisa soki yo moko lingo bongisa vi na yo okobongisa yango yango wana to boite batu nyonso même biso bala danoise to kenda pe na ba erreur to tchaka pe ba piercing mais après na moni ke na bino esalanga pe pasite le côté mais et comme ka serimo boye na bi na longola nanga na longoli na ngai to zeki pe batu to tcha ba perruque ba jaune ba rouge ba nini mais comme ya période moko le bité tika nonu na yoki conseil na kende na ba camarade na ngai na sala kana bango ya ba jamaïcaine ba suki na bango ti balobi la danoise eza biso to sala mingi rasta na biso de to sala wana e mutu na biso eza na mupepe eza naturel yango mona ba suki na biso ezokola nga mo pe na moni bato nyonso bazana ba rasta même ya ba congolaise même ya bikolo mususu mona suki fait comme necha ba mindele mais soki yo bandaki kaka kokangisaka ya basinga ya mababoko ya banini bani suki ekola kaka so esuki ka et osuka pe na mutu tala ne ekweya pe te ekanga pe chino malunga te nga bino biso pe to meka vraiment to bandeko na ngai to diminuer bisimba to diminuer même ozomona wana bato musu bakoya maboko no eyinda tala pomadi oyo tia bandeko na nga biloko nyonso to tiaka na nzoto ekotaka na kati ya nzoto na biso même ozopakola na elongi yebaka ke ekoti na makila wana ntango etambolaka ekendaka partout bare na yo ezofiltre yango bapoumon na yo ezofiltre yango donc omona bato mosusu azocomprendre te nazwi cancer ya nini ya gorge ngai ya bato na fimaka te mais eza babiloko ozopakola ozomona parce que tokende pe tobeta tali tozondeka tozolamusa conscience lelo na makambo ya santé na ndenge ya makambo ya Grace Mbizi okomona bato mosusu ozomona osalaka par exemple oza peintre otiaka bacouleur eza ti kozomela couleur okomona mundele akozwa masque akangi awa biso mutu mwindu okanga masque te ezoambetenga yo wana kaka couleur ndeko nanga mais ntango ozopema bacouleur wana ozoyeba te kozomela yango sans le savoir lobi problème bamaladi okocomprendre te oyo mutu mwindo awumelaka te parce que tolinga kolanda bareglement ya misala te bandeko na biso wana ezaka la danoise tozala se ya sous le baoba bino moko boyebi mwa mai na yo mwa jus na yo mwa koka na yo
pourquoi pas ngapelelo nazongeli oyo nasepelaka nango mingi ezalaka bien et basala ngo na aloe vera. Donc tombela na biso pona to continuer to komi na biso pe kokende na suka ya émission na biso. Bande konanga vraiment to sala attention pona ba santé na biso. Eza kaka ke komona kaka te pona okendeki koche sa piercing, mais toza pe na ba mama na biso mususu basalaka nettoyage. Okomona ozo simba ba kisi ya nettoyage, mama balingi kolata ba gante. Baso pesa ba gant. Bache ba gant wana lataka ba gant pona ba nettoyage ba toilette ya ba nini. Ba komona mama ba gant nini epesa kanga retard. Bande oyebi biloko nini contact ya kisi wana te. Soki mbatiengo balobi ke foko latela ngo ba gant. Latela ngo ba gant. Même bana baso ba defrisera batu ba suki na salon lata baga ozo ko simbaka mitu ya batu ya modèle na modèle oyebite mwasi wana soki azana maladi soki azana loko nini et puis ba kisa ko defriser ba suki eza nyoso tout ba produit chimique lata baga o lata bagante lobilomi maboko et baby ou bien okomi na ba maladie ndenge na ndenge ozo yeba te bandika ka ko biso ba yokinga kana famille banda mama mobali ayaki na ndako banda tata mwesi ayaki banda na bengaki na Kishasa na komi koyoka mutu pass na komi koyoka makolo pass o bandika ko lukela batu bandoki nzoka ndenge ndoki yomoko musalo oza ko sala ozo ko tanga te makambo nini o bango balingi olanda ale lobi okomi ko bela bande konanga eza pasi eselinga pasi le luton tolobite totika ba bezwana ya kolukaka bandoki ya kobima boy na landeki pe chaîne moko ya mwana mwasi moko boye aza ivoirien soki pola soki pola fr bablo moko bongo alobeleki makambo ya Grace Biz wana kutu deja ya lobeleki rafata ngwana batu bazoganga bazobuna na bakindoki ya lobite eza mabele na ye omoni ba symptôme nyonso kobwaka basoi kovimba elongi lelo balobi Grace Biz bandi kovimba mutu balobi loko nyonso eza ba symptôme mabele wana ba hormone wana ya mabele elingi yango lisu te ebandi kosala ebandi korejeter ba biloko mabe alobaki vraiment alobi na koloba nga kutu mingi te nga nalingana kolobela makambo ba congolais te ba congolais oyo bazaso olobeli makambo na bango toujours babanda kofinga batu bande ko tosi to yebana memi na ba chaîne mususu ya bekolo mususu eza soni botika makambo kofinga finga soko moni likamba lobi utwana zana nzela te zongisa eka nzela lobate ngai na moni pona nga ifalo loba likambo eza boye mais eza te imbécile zoba nyama lingolo banini yo kanisi yondo leki nyonso yo boye na boye bande ko nga to dimine ngai ekozala kaka ofingi na bloquer yo ekokena okochaka sous ba commentaire te ofingi ka bon na bandaka ko dimine na nga kaka ti bato ebele bozaka otali mais okocha ba commentaire te parce que to pesa en tout cas na kosenga pe bandeko na biso ebele bosala pe effort parce que nayebi ke ba youtubeurs ebele bazalaka batanga ba commentaire te siko botanga ba commentaire muto ozomona zo finga bloquer ye en tout cas lo basala YouTube mususu soki atikalika na wana ko chaka sous commentaire na émission na ote wana ko mona pe ko edibe ko batebele ba koza ngala sepela na ko landa la danoise na yebi ke likambo alobi na ye mabe na ko finga na ngai te na pesa ka conseil ou bien na koma na nga pe te na éviter na nga ko koma sinon te a bloquer ngamba la sima même so na ngai na senga aide ou bien likambu boye na okoma lisute e ko pesa bato ebele pa na mona pe bato ebele bakoma e la danoise na lobi na ndenga mabete ko silikate mais otala kaka na sepelaki eloko boye ta osala émission ezala ta couleur pembe ou bien ezala soki vert ezala boye muta solo banga komi kolo bango na respect mais liboso ezaki alongwa kuna ozomona eza penza il faut penza tout ça l'effort ya ko changer mutu yekolo mususu azobanga nzoka nde azalaki na raison ngai natali ya tsuki une semaine passée natalaki ye mais na bika OK nande nga lobike nazobanga nanga kutu kopesa conseil mais abandi pe kolakisa ba mindele oyo
bakendaka kotiesa bamabele bamosusu bakomi nzoto nyonso ekomi rouge bamosusu bakomi kobela bamosusu mpe kosanza badi kolakisa lobi me nalingaka nanga kokɔta makambo ya bato oyo te bafingaka bato mais lelo ntango naye koyoka ngo na chaîne na biso moko en tout cas esalaki bien en tout cas sans tarder tozwa mwa parti wana tozwa parti wana samwe tozwa parti wana ya nini ya mwasi oyo alobaki wana quand même baoyo bakolandanga ta mosusu bazwi ta kolanda te tozwa parti wana ezala bien ndenge mwasi wana aexplikaki bolanda vraiment ozala malamu moke kaka ba 3 minutes tozwaka ba 2 minutes boye public naosenga na bino tosapese aza malade aza vraiment malade elle souffre la fille la pauvre elle souffre botala ndenge azalaka santé eza te moto evimbi mbebo evimbi soi-disant nayebi te bamisusu balobi kisi ya nganga bamisusu balobi eza mabele oyo akende kosala moto afekte ye na babiloko babetaka na mbebo babenga yango soki babenga yango nini detox mpona mbebo ye ya monene depuis lèvre wana ezaka mpe joli yanga mpe kitoko balèvre mosusu ezala kitoko ya mike oyo baka kobongisa yango musique balanga te munatie audio wana il fallait réfléchir na aire wana yaya soki vraimen eza mabele barekomisa oba detox oyo basekomisa nayebi te bino bato. Sometimes things just happen, and you need that little extra money. natangaki na media moko elekanaikolaneli j'ai la bourse en finalité balobi ezosenga ye 22 000 mpo ase rétablir azali kobwaka bino alingaka bino baya ye azali kobwaka bino kuto fulanie nga namona azolakisa bambongo oyo bozokabela ye namona azosomba voiture cash na miso batosi bazotala na mbongo na ye ebongo mpona kopesa ye 22 000 wana bandeko na ngai ifa kufa mpo kokende kofinga ye na souetele ye liwa te non tose comprendre eloko moko na souetele ye liwa te mpo bato bakoma bongo olasunga wana ntango apasi ayozola okufa pa ya kobimisa ye apelo bayembayemba yo kasi mbisa ntoma france kozala mpe célèbre voilà bandeko nanga tosuka na biso wana quand même oyo alingi kolanda ngo l'intégralité ezali na média en ligne okolanda mwasi wana ndenge aexplike nyonso ndenge grâce bis azobela yango wana biso mpe sule baoba tolobaki toya toyebisa bino linga ozala na yo plus naturel en tout cas bandeko nanga eza bien toza basi poudre eza nango mpe mabe te mwa crayon na yo eza mabe te mais balobi kaka tout excès ezalaka malamu te yo wana okei otie piercing awa otie piercing awa otie awa otoboli munoko yebaka ke air moko mpe ekozala mabe okomona baninga mosusu eza bien mais est-ce que yo na ye bokokani na état ya santé bamosusu bazalaka omiyebi te nzoka nde ozalaka diabétique ozaka mutu moko sucre emataka yo mais oyebaka te ntango basikoyo bato ya diabète bazalaka bato moko sorry bapota wana elingaka te yo wana okei komitobola okomona yo pota obandi kopola ozokomprendre te mais moninga mosusu atobolaki na ye esali evandi nango kimia yango wana totika bilandalanda tomema vi na biso malembe soki biloko nyonso bomonaka na mokili oyo nzambe na biso eza déjà préparé na monde spirituel soki balobaki yo okomata na yo kozwa succès okozwa succès ekozala nango te ke na kotobola bazolo soki kosala bandenge nini tomona neti par exemple toloba Alpha Blondy musicien wana alataka eloko nini alataka extra eloko nini est-ce que alataka basoki baversasi so biloko nini mais lokola nzambe alobaki ke azali akozwa succès akobeta banzembo oyo kozala ke epesa peuple noir azwa valeur asala boye ye wana ayembaka ye wana yaka moko mpe agangelaka mindele mais toyoka mpe teke bakangi ye parce que eloko nini nzambe atindaki ye mpo eza na temps na ye aya aganga eloko nini atiaka te mais soki azalaki neti congolais mosu alingaka tia bachoko elingai tomoneka na baversas
biloko wana biloko wana esalani il faut ka oke kosimba kisi il faut kaka air mosusu ozala jaloux na baninga il faut lakisa ke oza boye eza bien te yango wana vraiment mpona tosilisa na biso bamama batata bandeko nazwa ta na bino mingi te vraiment bosala attention oyo nyonso alingaka esalisa mabele yebaka keba et puis soki ozoka motema no elinga osalisa luka bachirurgien oyo ya likolo ya oyo baza vraiment qualifié et puis solola na bango ke ozwa assurance ya mabele na yo wana okau epoli okau esali nini basala nini basalaka yo opération ofele osuka te lelo ekoma SOS babanda kosenga bato babanda koyoka mawa yeba kutu pepe kongole akosuka ndeka na mawa mutu pe komona akotize akobatu penda bakomona na bango te botikala malamu wana ezalaki la danoise ndeka atoyaka mwana suka bafamille banza ndeka nayebisaka bino vraiment napesi babona nelele ebele bambote ebele na oyo abengaki nga akoseye nga na ndenge moko ya makasi Chantal leki ya Jean Simon na kati ya Angleterre Chantal na kati ya Danemark bambote ebele ba love nzamba lola amona bino ba bisou bye bye.